ya Congo mbote na bino bisika nyonso vous allez kolanda journal télévision Lingala Facile édition ya lelo mercredi 10 mai 2023 yango tozo fungula bino déjà mbote bisika nyonso vous allez kolanda Lingala Facile metika to bisamo ke soki awa na Kinshasa ntabana ngulu ndeza la kailengi makasi yeba ke kuna na ville ya Gemena modèle bazoli ya mbua eleki ntabana ngulu ya Kinshasa Bogota la édition ya lelo. Alors to fungula édition ngo pour la signaler bino déjà que mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tout cas a eu ba décision ya makasi mingi na conseil des ministres pour la likambo etali ba trafic illicite ya ba or a wanamboka na biso RDC ba détail na reportage ya Emani Chimbumbu. Banoko bondi menanga que lors ya conseil des ministres Oye Salima qui avec un pacte na idéologie toujours chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parmi communication na Oya Salaki yeba ke atushaki pe mingi likambo etali trafic illicite ya or na République démocratique du Congo pe chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Kwantombolo azwaki ba décision ya makasi ya koloba ya likambo etali lutte contre trafic ya or pe chef de l'état ayaki ko charger bongo ministre mine ya République du Congo excellence Antoine Samba Kalambay a sala mobange na campagne ya communication sur détermination ya gouvernement na oyo etali likambu ya lutte contre trafic ya or na ba risque encourir pe na mutu nyonso ba service administratif institution oyo bazali ko se livrer na forme nyonso ya trahison ya nation pe ministre ya finance na ministre d'état ya justice et garde so bazali appelé ya ko chami soupe ko travailler na ba service locaux la Senaref cellule nationale ya renseignement financier IGF pena bandeko batala makambu ya lutte contre fraude minière pona kotala ndenge nini basaila makambu nyonso yeba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asenga kipe vigilance côté ya population pona kolite na fléau oyo nyonso wana ezalaki bongo parmi communication ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Kwantombo la kotala likambu mingi etali trafic ya or na République démocratique du Congo pona ba décision ya makasi strict oyo azui enfin que mbutu ezalate na secteur wana match à suivre eokani totika kaka na côté ya mokonzi mboka na biso Fachi Beton Kwantombolo pona koyebisa na bino ke azalaki bongo na sommet extraordinaire oyo esalemaki kuna na Windhoek sommet ya SADC Lingala Facile petikali simate eleliseli yango lokole na Emani Chimbumbu. Ezalaki nde na Namibie mobange na sommet extraordinaire ya SADC oyo ezalaki président na Dr Hage Geingob oyo azali bongo président ya République ya Namibie na qualité na ye ya président ya organisation ya SADC sur la politique coopération défense et sécurité sommet extraordinaire oyo ezalaki nde na but ya ko établir sur la promotion pe ko sauvegarder pe na sécurité pe stabilité na République démocratique du Congo. Nyonso esalemaki na présence ya Fachi Beton Kwantombolo président ba RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba homologue na ye ya ba pays locaux ya Afrique du Sud, Namibie na Tanzanie. Yebake ba pays locaux la Malawi, Angola na Zambie, ba délégué na bango nde ba représentant ki bango avec un pacte na idéologie. Boyebake réunion ya sommet oyo ba lobelaki mingi etali likambu ya instabilité